Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo na moni na butwa lelo. En tout cas naza tellement na esengo makasi yango nalingi na partage esengo oyo nga naza nango na bino bandeko nyonso oyo bolandaka nga na Deline TV to partage makambo oyo na moni Nzambe atalisi ngai na butwa lelo. En tout cas esali nga tellement esengo journée mbana zana esengo makasi yango na bina partage esengo na nga na bino bato oyo bolandaka ngai na Deline Télévision. Yango toke na prière to bondela po ete Nzambe azala na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola amozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya toyeli boso na yo papa. Kolo to pamboli yo to kumisi yo to netoli yo na nyonso sa na bomoi na biso tomona no tomona te Seigneur. Kolo talanga mwana o papa na fandi bosa kamera nazo partage makambo oyo talisinga na butwa lelo na bandeko nyonso balandaka nga papa. Kolo mona nga za na nga Saint-Esprit za na nga za na nga na nyonso na ko partage na video o papa o eza yo te za mosika papa o nyonso ko déranger nga eza mosika na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santo mona ndeko moko na moko oyo azolanda nga katikati na video o papa kumisama sanjola manetola mana ona nyonso ozosala oyo tozomona na oyo tozomona te papa azwa na lokumu papa akumisama na oyo talisinga na butwa lelo papa na pesi yo merci 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 zwa lokumu lelo lobi pe libera na libela nde na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo amen. Bandeko na ngai mama Deline eko partage video oyo na bandeko nyonso o bolandaka ngai na Deline Télévision. En tout cas na esengo moko banda tongo na lamukaki na oyoka kaka esengo yango na baki na kotika yango eleka boye te na partage yango na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai yango na eko partage yango sikoyo na bino. Nzamba mona moko na moko bandeko nyonso botiaka ba commentaire. Nzamba mona bino amona moko na moko. Nzamba azala na bino bato nyonso bozwa ba video bozo partage. Nzambe amona bino. Nzamba azala na bino vraiment ba oyo nyonso bobondelaka mpona ngai de video oyo nazo partage lelo eza vraiment mpona makambo wana Nzambe atalisi ngai yango na butwa lelo. Yango wana mpona kobanda na makambo yango ezalaki video oyo toleka nayebisaki bino ke na kosala video moko na kototanga nga na bino lettre o monguna Satan akomaki. Totanga lettre monguna Satan akomaki po to développer na lettre wana to développer lettre wana tozwa mayele o esengeli à travers lettre wana. Lettre wana ezali audio moko na zwa kaka nde bandeko batindelaka nga ba audio na WhatsApp nde na zwa ba audio wana mutu moko kaka mutatindela nga yango na bungisa epe po na zwa kaka audio wana na tia yango quelque part na yebaki ke nga mole na yoki yango eza tellement makasi na zwaki mayele ebele à travers audio wana nde na yebaki ke na ko partage yango na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai na YouTube. Nde sikoyo na bande koloba ke banda na zwa audio na je crois 2 mois kokoka so na bosante 2 mois kokoka na lobaka na ko partage yango sikoyo nga na bande koloba ke po omoni na ko partage yango ba message oyo topesa ko nga mama Deline apesaka na yebi ba message oyo so na obongisa message mona yebi ke monguna Satan na olinga message oyo te na yebi ke message oyo ekoyela nga bitumba monguna Satan na olinga te funa zala makasi spirituellement na expliquaki bino ndeni tozaka na ba niveau spirituel ndeni nezalaka de funa zala na part na nga de na bondela na gêner na zala na niveau spirituel ya kokoka po monguna Satan so abundisi nga alonga ngai te
po akoki ko akobundisa nga te na niveau o ya likolo oyo ya ngai te po soki ayi kobundisa nga na niveau ya likolo en tout cas bitumba wana eza ya nga te eza ya ye na nzambe wana nzambe mutu akobundela nga nde nayebisai bino ke biso moko mpe tobundaka na niveau na yo monguna satana koyo aza na droit ya kobundisa o na niveau likolo ya yo te fa abundisa o na niveau oyo ya se na yo po obunda na ye nzambe apermeta ye te abundisa biso na niveau ya likolo donc soki monguna satana alongi yo seke abundisaki yo na niveau ase seke yo kitaki niveau spirituel yango nga lokwa na yebi makambo wana yango nalingaka te kobimaka pamba kopesa ba video entre tafu na yebake video oyo nazosala message oyo naosala eza vraiment message mo makasi funa kota mabondeli nde nalobaki ke message oyo ya kosala ya kopesa lettre wana oyo na kopartage na bino en tout cas il faut nasala prière moka makasi nazala vraiment na prière moka makasi nde esika na kopartage lettre wana nayaki komona ke lettre wana ezali batu mutu moko ka mutatindela ngango nga tellement na répertoire na nga naza na batu tellement ebele donc batu batindela nga soki audio moko ezotambula nga nakozwa ngo ata na 10 personnes na journée moko nakozwa ngo video wana ezotambola batu bapartage nakozwa ngo ata na 5 personnes na journée moko mais banda nazwa lettre wana ya Satan kaka na mutu moko mutatindela ngango nazwa ngo lisusu te esika na kamwaka nga naloba lettre oyo etamboli te bato bapartage lettre oyo te mpona nini bato bapartage yango te ndenge ependa comme il faut fallait epartage mpo lettre oyo mutu soki alioki lettre oyo en tout cas kozwa mayele na makambo ebele ozomona sikoyo na comprendre te pourquoi bapartage yango te comme il faut ndenga mona yaki koloba nga bi peut-être monguna satana mutu afrena batu po bapartage lettre oyo te po aza na posa te batu bayeba lettre oyo aza na posa te batu bayeba lettre oyo po ayebi boyoka bino mole na otanga lettre yango na otanga na video oyo te bandeko bolimbisi na otanga na video oyo na osala après video oyo video oyo naosala après video oyo nde na kotanga lettre wana oyo sikoyo na ye kaka po tellement naza na esengo nga bina otika yango te ezalaka mpona nga mofuna ya kosala video na partage wana bandeko balanda nga nde nga sikoyo nalobai nga bi sike ekoki kozala ke monguna satana mutu afrene bato mpo bapartage comme il faut te ou bien ndenge nini nde esika nga nalobaki nga na kopartage yango na Deline Télévision pe na kodevelope yango ndenge esengeli mais nazela nanu nakota bapriere moko boye naza na programme ya kokota bapriere moko nazela nakota bapriere wana nde le na kokota priere wana nde nayebi ke nakozala fort spirituellement mpona partager lettre oyo nde bandeko na ngai yango wana nazelaki après sikoyo dernier video na ute kosala na isaki bino nga na bike video na kosala prochainement na kolobela likambo lettre ya Satan to tanga lettre ya Satan o batindelaki nga to tanga lettre wana ndeko moko muta partage ki na WhatsApp to tanga yango na bino to développer yango après le na lobaki bonga mo na lobisko nga na bi na linga su ko annoncer makambo boye te pole ozo ko annoncer likambo moko boye ke na osa video mo na olobela boye monguna Satana sa ayoki yango epi epesaka ye kanda emema asu bitumba yango na lobaka a partir ya le na salaka na lobaka ke le 6 avril ya 2021 na lobaka ke na kolobela makambo o nga na mona na papa Simon Kimbangu na zwa bitumba moko ya niveau mukiete na zwa bitumba makasi yango na zwa ki mayele nga bia so message mo ya makasi pende zali na bandolo bateke na koloba eloko boye na bando tika kaka na ye kamba mo na lobi eza ka surprise na yemba mo na lobi lelo to lobela boye poso na lobeli ke na lob na no sango avant ekosala ke batu monguna Satana na batu na ye balukaka kobundisa banini biloko moka bongo
donc malgré bitumba ngo pe toko éviter yango te eyaka kaka nzambe nde mutu alongisaka biso tokobanga pe bango te ozomona ezaki kobanga te ezaki eloko moko nde na explika bino deya na video moko uta ekoleka ke tozalaka na baniveau ya spirituel donc fo ozala na niveau moko oyo ekoka mpo na niveau na yo mpo monguna satan aliaka kobundiso alonga yo te donc toza na baniveau spirituel na asi bato bolanda nga mpo nazongela ngo ate eza na video moko kuna bao botala ngo te botala yango nayebi te eza na titre nini mais eza nalobela makambo ya baniveau spirituel oyo tozala nango nde sikoyo nalobaki ke funa bondela makasi nazala vraiment na bapriere mo makasi mpo nasala lettre wana ya monguna satana mpo nasala video nango nde après na nzokande nzambe na biso nzambe mpungutulendo aza nzambe oyo amonaka epi na bapense na biso le yo ozosalaka ndeti opense na eloko moko ye azoyeba pense na yo na intention na yo ayebi ke bandanga nazwa lettre wana soki nabosani te koyokokisa mpe 2 mois to 1 mois et demi banda nazwa lettre wana ti lelo nanu na partage yango te mais pourtant na sentaka eza lettre moko funa partage yango na bato ekopesa bato mayele bandeko na nga o monguna satana alingaka te tosala yango biso fu tosalaka pardon o monguna satana alingaka te biso tosala biso fu tosalaka o monguna satana alingaka biso tosala biso fu toboya yango mpo oyo ye alingaka yango nzambe aboyaka oyo nzambe aboyaka yango ye alingaka nga banda na comprendre makambo wana na koma so na comprendre ke likambo monguna satana azolinga ngo te nga na osala yango plus mpo nayebi ke nzambe eseka azosepela nanga nde nazosala yango ozomona naza na makambo ebele ozomona o monguna satana alingaka te periode moko boye monguna satana banda olinga te ayaka na obeta yango bona oloba ngo nsima na oloba ngo lelo te donc oyo monguna satana alingaka te biso tosala yango biso tosala yango na nga nasalaka kosala tozalaki na année passé awa monguna satana na bato ne balingaki te nga nakóma na 2022 esprit de mort etelemelaki nga makasi na 2021 balingaki te nga nakóma na 2022 boyebi bao nyonso bolanda nga bitumba ezalaki tellement makasi lere eleki eyeti na ye na 2022 balongaki te donc ndire ezalaki na dele moko oyo ezalaki ke bitumba wana ifo esuka kaka na 2021 so bokoki nga te bokoya nango ntina 2022 te soko lokola alembaka te aeshuwaki lere wana na 2021 mpo nga nakufa aeshuwaki nde esika alukaki mpe banini mosusu bastratégie mosusu mpona koya na 2022 oyo me biso toza kaka na nzambe na biso letike toza nano na mokili oyo mpe nano tozongi mpe nano kongo te toza kaka nanu boye doki toza bitumba ekozalaka kaka me biso elonga na biso eza kaka nzambe na biso alongisa biso makasi na biso na priere bandeko na ngai donc esengo nga naza nango journée o mobimba nazosepela kaka nazoyemba nazokumisa nzambe mpona makambo oyo nzambe aototalisa nga bokoki koimagine te bandeko na nga bokoki koimagine te nzambe na biso nzambe mpungutulendo aza nzambe aza likolo na nyonso nayaki mpe kocomprendre le tokomi na janvier ezalaki na bato ebele bande kobenga nga bazo koyebisa nga boso na bi bato ebele je crois ke bato bokanisa ata bato mpe ata ba 6 naza na baaudio na bango bamisu batindelanga baaudio bamisu babenganga ba 6-7 personnes nayebi te me naremakaki kaka même semaine wana dole bitumba balongi te na bitumba oyo nazalaki nango na année passé na koti na année au 2022 nde esika bakomprenaki te koma tosali bastratégie ebele ya façon nyonso mpo tozwa mwana mwonso tozwi ete ndenge nini selon nga nde nakokomprendre namoni ka par hasard boye ndeko moko atindeli nga audio mama Deline en tout cas nalandaka bavideo na yo
ba video na yo oloba makamba bien mais elo na ina peso ka conseil koloba su nzamba mpuntulendo te koloba pe su komba kimbangu te na ba video na yo pole ozoloba komba kimbangu ozoloba pe nzamba mpuntulendo yango ezosala ke bato balandaka ba video na yo te ekanisaka nga tabi ndenge nalobaka nzamba mpuntulendo na ndenge nalobaka komba kimbangu yango ezosala bato balanda ba video na nga te na ndenge nini ngale na bandi koloba komba kimbangu komba nzamba mpuntulendo so na bosani te ezalaki na avril ya année passée avril ya 2021 na chaîne oyo ya Deline Télévision nazalaki na 50 abonnés na Deline Télévision nazalaki na 50 abonnés donc nazalaki na moins de 100 abonnés na moins de 100 abonnés wana nazalaki kolekisa ba video papa eki bato boyebi bato ebele oyo bosabona pe bandaka na kolandanga na puissance première na chaîne na biso ya papa na biso eki nzamba pamboli esika azali ozomona sikoyo ngai le na bandi kolekisa ba video na bandi koloba nzamba mpuntulendo nazalaka presque na 50 abonnés na Deline Télévision siko ndenge ni yo loba na nga ke bato balandaka ngai te mpo na lolobaka nzamba mpuntulendo nakamwaki yango nga na bi me soki yo lobi ke bato balandaka nga te nga na okamwa mpo ata 1000 personnes so balandi 1000 personnes oyebi eza ebele koza na église déjà ya 1000 personnes eza sala monene 1000 personnes déjà so balandi eloko oyo lobi c'est que bato ebele balandi yango ata 500 personnes bato ebele balandi yango siko ndeni yo loba na nga ke bato balandaka nga te namonaki yango lushi o bato balingaka kolanda nga te ozopesa ba message moko bien mais bato balingaka kolanda lo te mpo olobaka kimbangu olobaka nzamba mpuntulendo olobaka nzamba kimbangu tika koloba nzamba mpuntulendo tika koloba nzamba kimbangu omona bato baolanda yo ebele premier mutule alobai na nga namonaki oyo eza ka normal wana eza bapense na ye mais na faire comprendre ye ke nga bato balandaka nga so yo obi ke bato balandaka nga te nga mona mimonaka ke bato balandaka nga makasi vraiment ozomona nde nafandaka boye après lobi nango lisusu nazwi lisu audio mosusu mama Deline nasepelaka na bamessage na yo makasi bamessage no mpenza esalanga vraiment bien mais naina peso ka conseil kolobaka lisusu nzamba mpuntulendo te kolobaka pe lisusu nzamba kimbangu te po ezosala bato confusion bato bazo comprendre te pourquoi ozoloba nzamba mpuntulendo olobaka kaka nzambe nde biso ntu toyebi ka nzambe na place oloba nzamba kimbangu lobaka kaka nzambe ya nani nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob oyo toyebi kolobaka na oteko nzamba kimbangu mpo ezosala propre te na ba video na yo ezosala ke bato ebele moye balanda yo eza te na kaminga bi banda koloba nzamba kimbangu ezalaka na avril ya 2021 na mona bato baloba na ngai yango te ke tika koloba boye ka toyi kokoma na 2022 bato batelemi babandi koloba na nga boye ndenge nini wana ezalaki presque na ba janvier février nafanda lisu boye kaka ondire même semaine nga bio likambo seke ekomi sérieux na bandi siko kokanisa nga na bia seke bacomprendre ke bazolonga nga te mpo na oloba nzamba kimbangu bazolonga nga te mpo nazoba nzamba mpuntulendo naye kocomprendre nga na bia naye kocomprendre namona susu ndeko mosusu en tout cas ezalaki même période epuis na reponda bango ba audio nango natindela bango bayokaka yango vraimen bayokaka yango eza na ndeko mosusu ndeko na biso mosusu nalingaki makasi frère wana aza na Congo nalingaka ye vraimen makasi ye mpe atindelanga audio wana atindanga mpe audio mama Deline nga nazopartage bavideo na yo awa na bandeko mosusu tozolanda bavideo no bazosepela me bandeko wana babinanga ke nayebisa yo olobaka lisu nzamba kimbangu te olobaka lisusu nzamba mpuntulendo te po
e bazomona ngo ke on dirait que yo oza kimbangiste bazomona on dirait que yo oza kimbangiste yango bazomona ke moye balanda ba message na yo ezate po ozoloba makambo bien mais lokolo ozoloba nzamba puntulendo ozoloba nzambe ya kimbangu bango bazomona on dirait yo oza kimbangiste yango bazoloba ke moye balanda yo ezate yango bandeko nanga tozala fiancé te tozala fiancé te yo oyo landaka na onga ozwi video tindeli mutu wana oyebi te aza na misala mabe fale kuta senga soka lobi ke yebisa mama de limbo yo loba te yo moko zwa limero na ye yango yo moko koyebisa ye ozomona so nga na bandai kokanga bandoki so mutu kaka lobi na nga mama Deline période wana so mutu alobi na baloba na nga susu yango te po bayebi ba réponse na pesaka bango bamema yango pa mukolo na bango mama Deline ekoloba asunza mapuntulendo te réponse na kopesa yo obi yango o mama Deline okana elanda na television to nani ozomona na ndao répondre bango na audio pe kaka na o répondre bango na binga na koloba so moni lokwa ka olobi na nga boy na koloba musu please yango monaka pe esalanga suna ne o vraiment en tout cas suna lobi nzama puntulendo te na video monseke na bosani moni pe loko to mesana na ngote malembe ko mesana ça qui est fort na mesana na ngona eko comprendre ce qu'on a dit donc ndenge na koma ndenge na osambia na koma ko sambia na komba nzamba puntulendo nazolo banzamba kimbangu donc c'est que na comprendre que monguna satana yango comprendre te a échoué soit linga yeba pourquoi na échoué na mwana mwaso a comprendre que po azolo banzamba kimbangu po azolo banzambe ya pungu tulendo toyebise kaka atika koloba kombo wana nde a utiliser batu na ye o pe misu baza ba infiltrer na chaîne oyo nde bakomaki koloba ke ngai bazobenga mpenza balobi na nga ke mama Deline na audio bien sûr mama Deline koloba asunza mbakimbangu te nzamba puntulendo te po batu bazolando te bazolinga o te po zoloba nzamba puntulendo o en tout cas nga nazoloba makambo oyo eza vérité oyo nzamba revelanga makambo na yoka quelque part te oyo namona quelque part te bandeko nanga si bomona mutu oyo aza kimbangise awanganaki azala kimbangise te nayebi te so si bomona bakimbangise bazala fiere bakimbangise bazalaka fiere ya kozala kimbangise babwanga na kango ata mokolo moko te bawanga na kango te baloba ke nga nazala kimbangise te awanga nango baza te bakimbangise bazala fiere ya kozala kimbangise ozomona bakimbangise bazala fiere ya kozala kimbangise baloba te ke nga naza nanga kimbangise te nga so naloba no naza kimbangise te mpo nayebi ke nazala kimbangise te ozomona o mama Deline bakoloba ke oza kimbangise boyeboye donc yango wana nga nde naza boye nazoloba makambo oyo nzambe atalisaka nga makambo oyo nzambe alobaka na nga donc ekotika sujet mpona koyebisa bino ke soki na comprendre ke eloko wana monguna satana alingaka yango te nga nasala yango su makasi epuis lero osala yango su makasi ezopesa su kanda donc ndenge naloba nzamba puntulendo boye nazokosa bino te naoloba verité epesaka monguna satana kanda na ndenge moke te kanda monaka mwana mwasi openda akufa ta lelo lobi musika ozomona akufa lelo lobi musika me lokola mutu apemetaka liwa na vi ya mutu na bomo ya mutu eza nzambe mutu apemetaka mutu wana akufa ata soki batu baleye toyebi yango je crois toyebi yango biso nyonso tolanda nini oyo ozomona ata batu baleye nzambe nde mutu aopemete pe ka mutu wana akufa so nzambe apermettre te mutu wana okufa te ozomona donc yango wana donc ngai na comprendre ke monguna satana alingaka komba nzamba puntulendo te yango nalobaka yango na bavideo nanga mpe na koloba yango su please nzamba kimbangu balingi yango te na koloba yango su please balingi yango te o mama Deline lobaka na oka kolo Yesu Masia lobaka na oka nzamba ya Abraham Isaac Jacob lobaka na oka bongo antuka nzambe na ngai boma wana bozongisa nga mpenza nsima lisusu bozongisa nga nsima antuka bandeko na nga yango do naza vraiment na esengo makasi ya koloba na bino makambo oyo nga namoni na butu ya lelo makambo namoni na butu ya lelo yango nazobake nzambe na biso amonaka betension na biso bapense na biso nzambe akomprendre ke mwana na nga oyo Adeline
azo banga na benga onka ko banga me eza ko banga te mongula satana to bange te surtout nga o na yebi ba place kenda na nga ba place salanga ba place kenda na nga alonga nga te amemanga na libulu ya kufa na belela na mona ni te me intervention le reyaki na monaki oyo na bimaki na libulu wana alukanga na ba façon nyonso azwa na yenga ite ozomona nazo yebisa bino bandeko na nga na profite na yebisa bino soko oza na mutu moko oyo aza ya mosali na nzambe oyebi ka aza mosali na nzambe asolo bondelaka mpo na ye mpo temps ekomi mabe tant ekomi mabe basali na nzambe ebele oyo tomonaka bazalaka basali na nzambe ya vrai babunga lelo bakoma na misala mabe bakoma na mabe mingi bakenda koluka ngo te bandeko na nga eyela bango koyela nga ndeko na bino mama Delina oloba na bino soki nzambe te mbe na moma o bakotisi nga na loge mbe na moma o bakotisi nga na loge yango bato ebele biso toyebaki ke bazalaki ya nzambe babunga nzela nzoka nde bakotisa bango na loge ozomona nga ndeko na bino na wuti koleka na makambo moko awa somo nzambe abina nga Delina permetaki yango eyapa na yo mpona détruire temple na bango do bango basalaki ke bazwanga bakotanga na loge nzambe apermetaki yango apermetre yango bango bapusa na pembeni na nga po bazwanga batianga bamemanga na loge nzambe apermetaki yango azolwa na nga Delini wi sala bongo me nzoka nde nzambe akangi bango na mutambu na bango moko bango bakanisaki bakoya kozwanga ndenge bazwaki basali na nzambe mosusu bakote bango na loge mele bakomi pa na nga nzambe apermetaki bango mpe bakoma pa na nga mpo nga nde na détruire loge na bango nazoyebisa bino bandeko na nga nzambe azotala ngai kaka na ne oyo tokoti oyo na détruire loge moko na Kinshasa kuna loge na bango moko do soki bazaki na loge leto obe loge eza lokola église na bango basanganaka temple na bango bato mabe bayaka na basali baseremoni bakoti na mire babimi na kati ya mai ngai ya Delina détruire yango soki ezalaki 100 na Kinshasa etikali 99 moko nango nga na détruire yango nzambe abina nga Delina permetaki makambo boye ekomela yo po temple wana ezala détruire po ezo détruire basali na nga bazozwa basali na nzambe oya solo bazosala baje moko wana po bamema bango na loge basalisa bango baalliance moko oyo bango baza na posa kosala te basalisa bango baalliance wana après bakoti na loge sans le savoir ozomona alapres babanda komona makambo oya bango alapres le bazobondela entouré koma sikoyo bitumba moko makasi po obima sikoyo kuna eza facile te ozomona nzambe abia Delina permetaki bango bayapa na yo po pa na yo nde nayebaki ke temple oyo ekozala détruit abina salaki yo boye mpona salo mabe te nasalaki oyo boye mpona salo mabe te nasalaki oyo boye mpona lekisio na moto mpa na nga sikoyo ezalaki lokwa eprese moko nzambe alekisi nga nango nabundi mpe nalongi mpo makambo wana ezalaki swati nga nakota na logi swati nga nakufa eyelingaka na ne o 2022 oyo swati nga mama Delina nakota na logi mama Delina oyo bino bolandaka kaka na YouTube boye soit nga nakota na loge soit nga nakufa donc ezalaki biloko moko abongo me nga lokwa makambo nyonso nde bandaki kosama na ndako yaka pa nzambe olobi nini ok c'est bon sala mona sali nzambe olobi nini ok nzoka nzambe azosala bongo po amema bango pa na nga po temple na bango ezala détruit epi nzambe alobi nango longi abi na nga Delina yebisi bino bandeko na nga nzambe azwa sana munene bato tokola na Kinshasa toyebi ba génération na biso na Kinshasa kuna toyebi sani mobo ba mama bazalaka nango na kala lemso ozalaki bana mikie na oyeba tozalaki nango bandako ebele ezalaki na basani na bando benga ngo so na bosani kombo te sani ya citra bando benga ngo sani ya citra na yebi te pourquoi bando benga ngo sani ya citra ya munene boye ya pembe nzamba kotisanga na kati ya sani wana nikanga na javel asukolanga na javel bandeko nanga
asukula nga na javel alobi na nga po outo leka na moto adeli na lekisi yo na moto na lekisi yo na moto na moma oza na sola moto ifo na sukola ona longola sola moto na nzoto na o nzamba asukola nga nazomona présence ya mutu me nazomona ete nazomona ka maboko ezwangi ekotisanga na kati ya mai ya sani wana ya sitra ya pembe na mai kuna na kati ya sani wana nzamba tianga namona bidon maboko wana esimba bidon bakoma javel nayebi te so eza na signification koma nzamba azwa javel atia na maboko ne apakolanga nzoto mba azwa liluka na sava ya ngulu tanga nikanga abina nga otoleka na moto oza na sola moto ya ona sukoli donc moto wana engelobake ndenge apermetaki ke bato wana ya loji yapa na nga do makambo wana eyapa na nga na ndenge pe nzamba bande koloba na nga oke sala yango eloko boye oke sava naza na yo oke naza na yo nzoka nga na oyeba te ke eza eloko moko ezomema nga na misala mabe ezomema nga na makambo baloji na makambo franc-maçon bato wana science occulte ezosalaka ezomema nga nde nzambe soki azolekisa na epreuve moko akoexplike oyo makambo yango te mpo soki aexplike yango okobanga epuis okotika epuis okobanga nzambe alingi omema yango ntina suka nde nzambe apermetaki nga anamema yango ntina suka lende ekomi nde na suka nde nzambe ayebisi nga barealité oyo ezalaki na kati wana nayoka somo nayebisi bino me nasepelaki mpo nzambe abi na nga deline nasalaki yo boye mpona na détruire yo te nasalaki yo boye mpona détruire yo te nasalaki yo boye mpona lekisio na feu na lekisio na moto epuis oleki na moto olongi nzambe aloba na nga nalongi bandeko na nga nyonso wana mpona nini na oloba ngo mpe lelo nga nayebi na décembre wana nana esengo nde na osa video mama na décembre wana nzambe bato ebele na bonane passé ndenge nazalaki na esprit de mort ya makasi nazalaka na esprit de mort me wana eyaki tellement ya makasi nzambe bato ebele bandotina nga odio mama Deline nanda obondela bo nzambe abi na nga na litoi nabondela mpo na yo mama Deline nzambe abi nabondela mpo na oza na bitumba mama Deline nzambe abi na nabondela mpo na yo oza na esprit de mort en tout cas nga natikala kosala video te na expliquer bato ke naza na bitumba nalobaka yango te ozomona me bato nde bandaki koloba na ngai yango ebandaka vraiment na asiti na ba 10e mois ebandaka boba période wana ozomona ti ekokoma ti na décembre oyo nayaki nde koloba yango nde na expliquer bino ke naza na bitumba naza boye ti na décembre wana donc ezalaki ke donc nzambe lobaki na bato mpe babondela mpo na nga bato wana mpe batosaki nzambe babondela mpo na nga en tout cas esalaki mpe force vraiment ke nalonga mpe na etumba wana vraiment nzambe aza tellement malamu atinda atobondela mpo alongisa bandeko na nga siko eloko nini ekoloba nazoloba boyebi nga nakota nazokota tokenda nka bon to comprendre l'essentiel donc makambo oyo nga namoni na butu lelo tozongi na makambo ya lettre ya Satan nga moko na bandaki koloba kati na nga ke lettre oyo tina osala mfuna za na mabondeli makasi mpo ememela nga bitumba ok na bandaki kozelisa yango nazelisa yango sikoyo dernièrement nasalaki video moko nalobi na bato bolanda video wana boyebi obokomaki tina suka video wana nalobaki ke prochainement na osala video moko na kolobela totanga lettre ya monguna Satana po tozwa mayele lettre otanga lettre na wana tozwa mayele après wana ngambo na lobaki ngabi pourquoi na annoncer likambo oyo po soko annoncer eloko moko avant esala monguna Satana kanda akoyela nga babitumba fallait pas na annoncer yango le na annonçaka na kolobela makambo oyo na mona na tata Simon Kimbangu ememelaka nga bitumba makasi yango na nazwaka décision nga na bite il faut soki na osala likambo moko ya makasi na lobelelo mo ya makasi na banda ko annoncer yango te pole na ko annoncer monguna Satana ko ya ko attaquer nga
po asala ke empêcher likambo wana lobelango te. Yango na regretaki na video na salaki pourquoi na lobaki ke na kosala lettre wana na regretaki nzoka nde na regrete na mutema nzambe na biso amonaki. Nzambe na biso amonaki bolimbisi. Nzambe na biso amonaki ndenge ndenge nga na lobaki na mutema na nga po eloko moko te ebatamaka pa na ye nzamba mpungutu lendo eloko moko te ebatamaka liboso na ye. Nde esika sikoyo nga na lobaki nga na bi ndenge eza boye na kota mabondeli mo makasi ala prende na kosala video oyo na lobe likambo lettre Satan oyo pona comprendre ke eza eloko moko Satan linga te ebima banda kala pe akolinga te mutu to bimisango me nga na kobimisango bato ba partage yango mingi te nga na kobimisango ka mutu moko mutatinde a partage yango atindelaka ngai. Ozomona nde esika na bena kota priye nzoka nzamba azomona bandeko nanga lelo awa na butu oyo ya lelo euti oleka oyo bon liboso na loteki ndoto mo ya guerre moko quelque part bon nzamba apesi na explication nango te na yebite guerre yango wapi wana na olobela yango te mpona comprendre yango mpe te guerre ezalaki wapi oyo tozalaki nango nde esika sikoyo na vers en tout cas ezalaki ba 3 heures passé ezalaki ba 3 heures se elekaki fo ezalaki entre 3 heures ti 5 heures nalalaki vraiment pongi nalalaki pongi na nga kitoko nalali nde na bandi koyoka na musika mutu azobondela mpo na nga bandeko na nga mutu azobondela mpo na nga na oyoka ye na musika Nzambe mona mama Deline sunga mama Deline bundela ye papa etumba butu pe na moi Nzambe napesi mama Deline na maboko na yo bobo nazo ko na musika ngasko nazai vraiment na pongi nazo yoka ngo ale on dirait que plus que nazo sala kolamuka plus que yango pezo pusa na pembeni pusa na pembeni ti epusani penza nazo sentir on dirait présence ya mwana mwasi moko na chambre et puis azo bondela makasi po na ngai bandeko na ngai na ebisi bino elekelaki nga azo bondela Nzambe mona mama Deline mona mama Deline Nzambe mona mama Deline zala na ye pesa santé kitoko nzoto makasi tala musala opesi eza musala munene ya koleka na ba réseaux sociaux Nzambe mona ye bundela ye ndenga zoleka na réseaux sociaux bongo monguna satana na batu na ye boy mwasi na zo bondela ezai mwa mwasi mama na zo bondela po na nga bandeko na zo kesengo na lobi kutu Nzambe na lobi kutu nga na bi nalala kaka boye lokola bebe na lobi na olinga kuko ningana te ni kofongola misu po ya kokima prière ko baosalela nga ya makasi boye bandeko na nga mama wana abondela po na nga ngai moko kutu na bondela bongo po na nga moko te aloba maloba kitoko po na nga zo bondela Nzambe bundela ye etumba butu pe na moi Seigneur ba onyoso bakoluka ye bazwa ye te Nzambe batela ye sunga ye abunga nzela te mutu tabungisa ye nzela baluka ye bamona ye te baluka kobebisa ye te ndenge babebisa basali na o batelemaka liboso Nzambe se pesa ye sante donc azobondela makambo ebemaka mosusu abondela ye mpo na nga na bosani yango nga mona okama mpo nga moko kutu no na bondela bongo mpo na nga moko te mwa mwasi nazobondela bongo mpo na nga na mitiki kaka nalalaka boye na olinga kukolamuka te mposo nalamuki kokima po eza makambo eza spirituel nazoyoka ngo na litoi ya molimo natia kaka boye nazoyoka ye kaka ndenge azobondela nga siko nakomi koloba kati na nga Nzambe na nga oyo eza nani yango azobondela mpo na nga modele oyo nazotuna nga mona kati wana epuis siko na kati na nakomoba amen amen azuluba makambo kitoko po na nga ngaka nazaka amen 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 azoloba bongo siko nazotuna so Nzambe eza nani mba moko
abondeli na suka nango aye koloba abondelaki mpe abi Nzambe mona papa Didier mobali na ye zala na couple wana zala na bango utiliser bango su puissamment lisusu boye pesa bango makasi ya kobondela pesa bango makasi ya kokila sa na esi bino prière abongo nakoki koimagine te eza na mutu mo quelque part azobondela bongo mpona nga mama Deline nga siko nazalaki vraiment na posa nayebake eza nani na ndenge kotuna question na motema nde mwa mwasi wana l'air a changé sujet ale awumelaki nga naokama nga abi awumeli boye kaka mpona nga na prière ka na kombo na nga awumeli boye nde ayaki kochange sujet nde litoi etiki koyoka ye nde Nzambe abandi koloba na nga na litoi Nzambe alobi na nga boye alobi na nga ezali mpona nde kotuna question ele momosana azoloba nga siko na nde kotuna question eza nani na nde kotuna Nzambe ando répondre nga te mpo ye azoloba atiki nga na yoka ye le ye akati nde Nzambe arépondre nga na question na nga alobi na nga Deline oyebi ye te ngabi nayebi ye te koma mutu nga nayebi ta kobondela mpona nga boye alobi oyebi ye te me ye ayebi yo mpo alandaka yo na ba video alandaka yo na ba video abondelaka makasi mpona yo mamunga nalobi kombo na ye nani eza nani nayeba ye bamo Nzambe arépondre nga abi eza ye moko te baza ebele babondelaka mpona oyoka lisu oyo azobondela mpona pa na bandi koyoka su mama mosusu abandi kobondela azoloba ni bandeko na nga Nzambe aza malamu Nzambe te eza kitoko mutakoso te mutakosa yo te mala moko deuxième mama na bandi koyoka abandi su azobondela Nzambe mona mama Deline napesi mama Deline na maboko na o papa mone na musala oyo azosala papa kotika ye te Nzambe nazosengo azala kaka ndenge azalaka ya komikitisa azala kaka bongo mungu na satana atia eloko moko te ya mabe kati na ye oyo kodetruire ye mungu na satana atia orgueil te kati na ye azalaka ya komikitisa bongo Nzambe mona ye mona mobali na ye papa Didier mona ye zala na bango batela bango boyoka mama na mama balobi lisusu Seigneur Nzambe na lola Nzambe mpuntulendo aza tellement malamu bandeko na nga makambo nga na yoki wana na butu journal elo nazaka na esengo nazo seka ka na journal elo non nazaka na esengo moko so nakanisi yango kanga bi mala moko mama nalobi Nzambe mama Deline Bisi mbebezo kanga vatini eza musika Seigneur bolimbi se déranger nga natia vaseline ok alobi Nzambe moso ya mibale alobi Nzambe mama Deline pe mama Deline asala ba video aloba komba mobali na ye papa Didier non na yoka ye te aloba komba bana Nzambe soki mama Deline aza na bana napesi bana mama Deline na maboko na yo Nzambe mona bana mama Deline po ete mutu so azosalela o mungu na satana akotaka na bana yango na bana mama Deline bazala protéger na makila na o Yesu bazala protéger na makila na o bana wana mungu na satana nayebi bino mwana mwasa na bondela boko naza kaka wana nalali kaka boye nazolinga bouge te nayoka kaka nakomoloba kaka amen Nzambe soki mama Deline aza na bana Nzambe napesi bana na ye na maboko na yo mona bana mama Deline papa mona ye mona bana wana mungu na satana zwa bana na ye te mungu na satana détruire bana mama Deline te soki mama Deline aza na bana mpona na yoka ete alobela komba mwana na video soki aza na bana Nzambe mungu na détruire te mwa mwasana azobondela osepela okosepela mbala moko era kotika na sujet mususu nde ekati
ale nzamba lobi nango moni ye pazobondela pona yo ngana bi na sepeli bazobondela pona nga vraiment nzamba bi baze bele babonde pono zelo yo kasu mususu ateli nga su mususu nzambe mama Deline batela ye monguna satana longa ete boy azobonde asupona nazo yoka nzamba telaki nga 5 personnes 5 personnes do ya 5e ezalaki mobali soki bapapa soki vraiment telenga mobali telenga na bapapa botika anga boyelikamu ni botika anga mpona ni bapapa na nga vraiment ese bamama ka mutu balanda anga to ndenge nini ozomona do 5e wana ezalaki mongongo ya mobali ngongo ya mwana mobali nzamba telinga yango nzamba lobi na nga oyo donc azotela nga abi oyo nde nazotela boye bazobondela pona yo na moma oyo bongo soki natelaki yo deja banda ba 20 21 22 nga oyoka nde bato babondela pona yo nzamba oyebisanga nga na bi na sepeli vraiment bato babondela abi oui bato mosusu bayebi yo te osola mpe na bango te me babondelaka pona yo nga na sepelaki makasi bandeko na nga na sepelaki yango wana ti lelo naza na esengo ti siko naza na esengo do yango nabaki na partage esengo yango na bino bandeko nyonso oyo bolanda nga na bavideo oyo bobondelaka mpona nga nzamba mona bino nzamba mona bino naye kocomprendre ke nzamba ayebaki ke nga naza na bato ebele bobondelaka mpona nga bato ebele bobondelaka mpona nga yango wana nzamba apermetaki na ye makambo wana eyapa na nga mpo nga ayebi ke na nga moko na bato o babondela mpona nga nazoyoka bato babi nzambe monguna satana detui mama Deline te monguna satana alonga mama Deline te azwa ye te abungisa ye nzela te nazoyoka bato bazobondela modele wana donc naye kokomprendre nga na bi seigneur na babitumbu na wuti nango malgré nga mona obondela pe papa Dida azobondela na bato nazala bango tozobondela eza su na bato ebele epi nzamba alobi na nga suni bandeko nzamba alobi na nga Deline nayokisi yo nzamba explike nga pourquoi ayokisi nga bi nayokisi yo bato o bazobondela mpona yo moko yoka bango na matoi na yo mpona oyeba ke nga nzambe nayokaka mabondeli ya bato ebele o bazobondela mpona yo nzamba alobi na nga yango bandeko na nga nzamba mpungutu lendo alobi na ngai yango alobi na nga alobi na tie yo oyoka bango na matoi na litoi na yo moko na matoi na yo moko po oyeba ke ngai nzambe nayokaka bindenge bazobondela boye nga na oyoka bango nayoka mabondeli na bango ozomona do yango na nzambe oyo nzambe azwa lokumu nzambe apambola bino nzamba mona bino epi deja naza atina oloba te nzamba mona bino po alobi na nga monaka deja bino o bozobondela mpona nga ozomona nde siko esika nayi kocomprendre nga na bia nzamba yebi yango moni baperiode wana bandeki koyebisa bato bondela mpona Deline bondela mpona Deline aza bitumba bondela aza na esprit de mort abandaki koyebisa mpe bato na bato mosusu mpe oyo nzambe aloba na bango boye te me bango moko kaka na motema na bango bakomprendre ke mwana mwasi azobima na bareseau sociaux aza na danger ndenge azobima bo aza na danger funa bondelaka mpona ye nzambe amona bino nzambe amona bino mosala oyo bozosala nzambe azomona yango na bino eza nga te na nga na bapriere na bino bosalaka todétruit déjà temple moko na Congo todétruit déjà temple moko na Congo loji wana eza lisu loji te mpona nga bange bakotisa nga kuna bange bakotisa nga na loji wana na moma oyo eza détruit po boyeba ke makambo oyo nga mama Deline nazoleka na télévision nazosala eza baventire te loji mobimba eza détruit nzambe alobi na nga bi namemaki yango mpa na yo mpo ezodétruit basali na nga ebele ezodétruit basali na nga yango namemaki yango mpa na yo mpo yango ezala détruit bozomona makambo nzambe mpuntulendo asalaka do yango wana nalingi na partage na bino bato nyonso bobondelaka mpona nga nzambe amona bino nzambe ayebi motema na nga mpe nabondelaka mpona bino nga mpe nabondelaka nde Bible elobi na biso ke
totanga yango. Donc wana totanga yango na Jacques 5:16. Jacques 5 chapitre 5 verset 16 elobi na biso boye. Elobi na biso nazotanga yango ana lingala elobi na biso boye. Yango wana kati na bino bobimisa polele masumu oyo bosalaki pe bosambela Nzambe pona baninga na bino po te bobika, pamba te losambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya mingi penza. Ozomona awa Jacques na Jacques awa balobi na biso ke to prier pour les uns et les autres. Donc to bonde la po na biso na biso. To bonde la po na biso na biso. Donc nga na obonde la po na bino pe bo bonde la po na nga Nzambe azomona ngo. Nga na bonde la kaboy na loba Nzambe mona batu nyonso o balandaka nga na television na YouTube. Mona batu nyonso balanda nga ba o bandimaka ke ba message nga na pesa ke rutaka pa na yo Nzamba Puntulendo le véritable Dieu. Ba oyo bandimaka ba message na ngeza ya sole uta pa na yo. Seigneur mona moko na moko. Oyebi situation ya moko na moko. Oyebi bituma moko na moko mona bango. Na sala kango na bonde la kabongo. Nzambe ayebi. Nzoka nde nga pe bato ebele ba bonde la pona nga ti lelo. Ozomona ngana ebika le nazaki na babitumba wana na senga bino pe bobonde la pona nga na yebika ndenge wana me nzoka ti lelo eza na bato babonde la ka pona nga. En tout cas Nzamba mona bino bo continuer Nzamba zo mona bino. Nzamba lobi na nga pourquoi siko poto sukisa video ezokende mulai pona sukisa ngo pona nini Nzambe ayeko talisa nga. Nzamba lobi na nga wa lobi na nga na matoi ye moko abina talisi yo na yokisi yo batu bazosambela pona opo oyeba ke batu basambela kapona yo oyeba na eko comprendre onsko nga moko na boyeke Nzamba tali alobi o Adeline po asala video alobela likamba lettre Satan azozelisa kaka o na bondela na matisa na niveau spirituel donc Nzamba eko talisa nga ke kokanisa te ke soki munguna Satan azolonga yo ezaka pona prière na yo moko non po batu misusu pe bazobondela ana Jacques balobi ke prière ya moto ya bosembo eza efficace eza efficace eso totangi en français na si batu boyebele boyebi en français. Ozomona prière ya moto ya bosembo donc esiko ba o bazosambela pona nga bazasko batu oyo teke o baganga kaganga Nzamba oyoka bango te po mabondela batu ebele mataka nango te suka nango emataka te mais sko batu o basambela pona nga mabonde na bango emataka Nzamba tesi nga bina yokaka mabondeli na bango le baobondela pe pona yo na yoka yango. Donc eza mabondela batu kuto babondela kale basukisa mabonde na bango bazolo bana komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo ndeni Nzamba oyoka te yango na eko mona ngabi Nzambo yo ha donc aeko talisa nga ke ezaka ba prière na nga moko te ba prière papa Didier te eza pe ba prière na bino obo bondela pona nga yango ezosala ke monguna Satan azokoka kozwa nga te yango wana na ko profiter na pesa conseil yo oyebi ke oza na ndeko na moko asambelaka asalelaka Nzambe abimaka soit na réseaux sociaux ata bima na réseaux sociaux te aza na église atelema na chair ndeko na nga bondelaka pona ndeko na wana aza na danger aza na bitumba makasi po monguna Satan na modèle a multiplier ba système na ye okoki ko imaginer te esika na oka pasi na mutema le Nzambe eko talisa nga makambango ke ezalaki nde loge o ba yaki nde kozwa nga kosala ke bakotanga na loge le Nzamba talisi nga na oka mawa na oka pasi pona ngai te me na oka pasi pona base na Nzambe ebele na oka pasi pona base na Nzambe ebele
nzamba lobi ke na permetaki bango ndenge bayepa na yo bayapa na yo po loge na bango temple na bango ezala détruit ozomona po bazo détruire basali na nge nzamba bi bazo détruire basali na nga ebele ozomona bazo détruire basali na nge ebele yango na yo osalelaka nzambe ezala na ekenge ndeko na nga mwasi ndeko mobali zala na ekenge mokili eza kobeba baoyo babebaki bazalaki mpe kaka lokola biso bazalaki mpe kaka lokola biso nzambe abi bazo détruire basali na nga ebele nde bakomaki na posa baya kosala yango mpo na nga bazosalisa bato baalliance oyo moto olingi kosala alliance na bango te bazokotisa mutu na baserti na bango oyo olingi kokota te bandeko na nga ozomona yango wana nzambe abatelaka biso nayebi ke nazoregrete te nzambe moko alobi na nga ke apermetaki yango mpo alekisa nga na feu alekisa nga na moto mpe alobi na nga na longi don nayebi ke makambo ebele nzambe apermetaka yango mpo na nga nayeba makambo oyo ezoleka tala mokolo oyo bamemaka nga esprit eyaka kozwa nga po ekee na nga na mai kuna nasantaki na ngango naye natelemela ngo nzambe abi te Adeline tika otala makambo ekoleka na nde bayaki kozwa nga bamemi esprit na nga kuna ozomona donc tobondelaka baoyo bobondela mpo na nga bokontinue kobondela mpo na nga vraiment nzambe azali nzambe azali nzambe azali nzambe aza na nga vraiment makasi mokolo bomona nga mama Adeline atiki koloba kombo ya Yesu Masiya ayebaki na bungi mokolo bomona nga mama Adeline natiki koloba kombo nzamba mpuntulendo oyebaki na bungi mokolo bomona nga mama Adeline natiki koloba kombo kimbangu boyebaki na bungi boyebaki na bungi oyo bomoni nga mpo monguna satana alingaka te nga naloba komba nzamba mpuntulendo monguna satana aloba alingaka te nga naloba komba kimbangu lokola na komprana yango nakoloba mosupisi alingaka mpe te naloba komba Yesu Masiya lokola na komprana yango nakotika koloba komba kimbangu te kombo ya nzamba mpuntulendo te nakotikaka yango te nayebi mamu na oloba kombo ya Yesu Masiya nakotika koloba yango te nzamba aza tellement malamu modèle moko donc na boy video oyo ekende mulai po nazo yoka makambo ebele ezomatanga mpo naloba nalingi te video eke mulai nzambe aza na moko tobondela mpo na basali na nzambe oyo yebika aza mosali na nzambe asolo fo kobondela mpo na ye nga nzambe atalisi nga po ayebi ke so pe kobanga ene te na obenga kobanga te po so bana nzambe tobanga te surtout nga mama Adeline na ba place na wuti memaki nga balongaki ngai te yango wana na bangaka bango te na banga bango te nayebi ke ya butu ya moi nzambe aza na nga nzamba mpuntulendo aza na nga Saint Esprit aza na nga kolo Yesu Masiya aza na nga ozomona basala nga nini basala ngelo te nzambe abi maliaka ekoya na ome bakolonga te baoya na bango na bitumba ekoya na ome elonga nde epesameli bango te ozomona epesameli bango te yango wana na ye comprendre ke nzambe amonaki ke nazofrene kosala video wana ya kotanga lettre wana monguna satana nzambe amonaki ke eza peut-être po nazokomona ke ifo nazala no na niveau moko boye ya prière moko boye nzambe atali ke mwana mwasi azoyeba te ke bato misusu bazobondela mpe mpo na ye nga mona kozala na bolembu me bato mosule babondela mpo na nga nasala na nga don naye kokomprendre ke nzambe atalisi ngango antour eloko emataki nga liboso yango wana nzambe atalisi nga bato bazobondela mpo na nga bo ayokisi nga bato bazobondela mpo na nga mpo nazala na nga na obanga te naloba na nga oyo nyonso nalingi naloba oyo nyonso aotia kati na nga naloba nakoloba na nga nde nayebisaka bino eza na makambo nzambe alobaka loba eza makambo nzambe aloba te me nga moko leka na tangi yango Saint Esprit aza kati na nga mona bi te makambo oyo fo bana nzambe bayebango ozomona leka na yoki odio na bi te odio ofuna lection bana nzambe bayebango ale na frene yango lisusu nga moko nzambe atali pourquoi nazofrene nzambe pa alobi nga eloko te pourquoi naofrene me
donc quoi ya lobaka na ba façon ebele kita biso siko bana mayele nde to comprendre nde na ko comprendre ba to ebele bobonde la pona nga en tout cas naza fier nango en tout cas nzamba mona bino le bota ba commenter mama Deli nzamba pambola yo na lobaso na tanga na bi amen nzamba pambola ope na aimer vidéo bomona ka nde na emaka na aimer commentaire na aimer commentaire wana na lobi amen na yambi yango na pinzamba pambolo na aimer commentaire wana donc nzambe na biso amonaka en tout cas na esengo de bota la vidéo oyo nazo sala tout à l'heure pe awa nazo sala vidéo wana ya lettre ya Satan to développer ngo oyo ekoti lelo wana na asi ekota lobi ona okota nka lelo mbangwa wa toza mardi donc na tongo te lobi na okotisa oyo na kosala ya lettre ya mungu na satana na osala ngo vraiment to comprendre na epesa biso mayele lettre wana en tout cas nzamba za na moko oyo ya kolanda video oyo nzamba mona bino to continuer kobondela kaka pona ngai te to bondela pona basali na nzambe oyo ya solo oyo nanu bafukameli banzamba bikeko te oyo nanu bakoti baloji te po baza na bitumba na eko comprendre ke basali na nzambe ebele oyo toyebaki bazalaki basali ya solo lelo bakoti baloge mpona nini bango moko te bakendaki koluka eyelaki bango koyela lere eyeli bango wana mwa distraction mokie mwa eloko moko ka ya moke nde esika balongi bango bakotisi bango na baloge mais soki na babeti bato wana soki na babeti bango ba 666 te so babeti bango marque de la bête nano te en tout cas biso to bondela pona bango to biso to bondela pona ngo déjà na groupe nanga tozala nango to bondelaka pona bato wana nzamba bimisa ba oya ye kuna po eza ndako na bango te eza ndako na bango te bakotisaki bango kokotisa eza ndako na bango te nzamba bimisa bango kuna pe bazobima bakobima pe lisusu ebele ozomona me mabe moko so esi babeti bango kashe wana eza nde mabe po nzamba alobaki mutu soki se azwi kashe esili mpona ye délivrance eza lisusu te ozomona do tobondela vraiment mpona basali na nzambe ebele vraiment bitumba ezali yo ozolanda yango oza mosali na nzambe obie oza kaka mutu oyo olekaka na télévision osalelaka nzambe na bosolo mpo la majorité baleka na YouTube baza ya nzambe te misu bazalaki ya nzambe le bandi koleka na YouTube bazalaki ya nzambe na ebandeli après bayaki kobebisa bango bazobebisa bato ndenge balingai babebisa nga boyebi nga mama Deli na bombaka te nga na bombaka te naloba po epesa bato mayele yo oyebi mosali na nzambe moko alekaka na ni yebise makambo nazoloba azala ekenge na façon nyonso bakoki koyela yo zala ekenge monguna satana aza rise lettre oyo tokotanga eza lettre oyo esalama monguna satana asala lettre oyo banda na 1991 banda 1991 ezalaka ya kala tokotanga bastratégie na bango et puis na moment oyo je crois ke abakisi susu ebele mais oyo tozwi na maboko na biso nano oyo akala totanga yango po epesa biso deja ka mayele so le tozwa mayele na oyo akala esalake ba oyo ya sika ye moko nzambe na biso Saint Esprit akorevele biso yango ndenge nauti koloba awa nakendai na hôpital na nake komona ke bazotuba bato batonga nayebi te soki eza spirituellement to physiquement po ekomisa bato ba homosexuel ozomona wana eza ba technique na bango oyo bakisi ozomona o bakisi en tout cas nzambe nde kamuta zo révéler biso yango mais occasion tokute na ya lettre oyo totanga yango tozwa mayele papa ya lettre oyo nzambe amona bino botala video o lettre ekota lobi na lettre na lobi nzambe amona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.